Shein était kaka nyonso na ba perruque na ba mèche na ba afro oyo ezali couleur ko bozomona oyo eza naturel black eza naturel mwindu et oyo eza vraiment mwindu vraiment osombi moko ozwi moko ya ofele ok ezomona na mokuse parce que eza wave soki ezalaki tout droit enaki ezala vraiment molai lokola eza wave yango ezosala bongo bozomona vraiment ketala ekobosana te bazopesa mpe bakado oyo ya ofele Bonjour les belles dames, j'espère que vous êtes très bien. Bien par la grâce de Dieu. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Les belles dames, I love you guys so much. Mais les vidéos, les vidéos, vraiment sponsorisées à Shein, les belles dames. Donc, il y a des gens qui ont dans la mèche, moi, je suis bloqué, parce qu'il faut faire la soupe, qui n'est pas mais le quoi. Promotion au yashi il a promotion moko vraiment kitoko na biki funa kwa annoncer bino boye beloko ezo sala na Shein baza na promotion au ezo ya à partir à les 12h till le 8 avril les belles dames ils ont un système à perruque ouais Shein perruque ils ont la big promotion où ils ont au sommet moko aux huiles moko et au filet donc buy one get one free na suki les belles dames na na walinga te ka sommet loko moko aux huiles moko et au filet donc ils appellent brésilien ils appellent suki moko vraiment à qualité à bien donc Shein ils ont la promotion peut-être on sommet suki no moko aux huiles moko au filet pe Shein on ça la so ba cadeau na biloko il y a zo ok, j'espère que vous êtes très bien. Moi, je suis la samedi, la rose nazui. Pour nous, il y a d'abord perruque non ya Shein rokene na Shein website na bango. Ton rokota na kati website na bango ba les belles dames. Ok na search okobeta o ezali wig 11. Pour nous, il y a komona ba perruque ba suki nyonso o ba tia na sel. Pour ce ok na wigs 11 te okomona ke ba perruque ebele ko bimata on ko tia na basket pour ba ke o eza na sel te. Mais pour omona kaka o eza na promotion o sombi moko zumoko fele. Ok na search obeti wig 11 nde ekobimiselo ba perruque oyo basuki nyonso oyo Shein atie na promotion ekobosana te peton okende na basket na mpona kosomba perruque na yo ekote oyo batie gift code donc cadeau pesa kotia cadeau na te so gift code no bondeni mais anyway donc tu peux mettre dans cet écran donc kote oyo batie gift code kuna nde okobeta oyo ezali wigs 24 pour nous ya kozwa cadeau oyo Shein azopesa biso na likolo ya osombi moko ozwi moko fele plus encore na cadeau kobosa na te ba les belles dames la rose a mis vidéo au pona bino vidéo o eza pona ba obarata kike osombi moko ozwi moko ya ofele bata yango ngoyo tozoke na batamba moi peut-être ozaki na posa perruque ya mukuse ozaki na posa perruque ya mulai ozaki na posa ya perruque ya afro ozaki na posa ya mèche et tout donc nyonso oyo lingi okomona ngo na Shein ya ko profiter yango bimisi peut-être 50 livres na yo et aux suki mususu 50 livres ya ofele tango ozosomba suki na Shein kobosana te kotia des suki na kati ya basket kotia kaka moko te o ba opesa su non il faut moko pona ba suki oyo olingi otie na basket donc o ba koyebisa osombi na moko ba kopesa yo ya ofele donc vidéo on a bandé yango deux fois parce que première fois qu'on t'a quitté, bloc on a fongoli yango. Donc tant qu'on somba perruque na yo, et là quand il soba koya nango zali cadeau. Donc ba cadeau e koya comme ça, comme bozomuna o ezali gift. Eza cadeau ba pesi na ba suki oyo okosomba. Donc ozali na bloko onyo so bozomona biso comme ça. Donc vraiment important kozala na moi la commune na ngota. Na commune na trop mais anyway nazala toujours so na munyo na sepelaka parce que ebe ba kapé noki, tout surtout à conseil na ba baby hair ebe ba kanoki. Et ba pesi biso pe o ezali wig cap comme bozomona ezali HD. C'est vraiment nice, c'est vraiment kitoko. Et ba pesi biso pe o eza pen o sous baby hair comme bozomona et ba pesi biso o ezali col, ba pesi biso bloque pe, ba pesi biso o ezali élastique
et bapesi biso pe oyo ezali col comme ça. Donc oh ma belle, nyonso oyo ya ofele na sombi te. Salela code na bango ya gift oyo ezali Wigs 24. Wigs 24 na komango pe na écran. OK. Donc voilà, pour na perruque nanga na deux box nanga comme ça, comme le biki na bandeli vidéo oyo parce que liboso bande ko kota te na biki fona bandela ba level d'apo le déjà les 10, les 11, les 12 promotions, donc c'est les bandits. OK. OK, bah les belles dames, on a deux paquets nanga comme ça, comme vous on a deux paquets comme ça, ya chi une besoin na kiza ka bobi kinga la cause la sabne toujours ba chi une basuki na bango qualité na ngo basuki na ngo za la toujours kitoko. Bo ba ko la rose lolo la ti péri kité parce que besoin na kinga na mèche, les temps qui na fongo la mèche, déjà les 10 na soko la suki les 11 na kanga suki na biki bo ko raté basuki ça kitoko e ko ya ko sila na tombo ko bimisa ba sel. C'est ça que na biki na l'accepte non quand na ba box pour bon mona ndenge ezali. OK. Box nanga liboso na ko fongola o ezali box oyo ezali péri na biso ya mikuse nga na profiter na nga na zwa o eza perruque ya mikuse et na moko perruque ya mulai. Ça dépend seulement mon anda ko kozwa tout perruque ya mikuse ko kozwa tout perruque ya milai ko kozwa perruque ndenge na sali mikuse na milai. Donc perruque na nga on a zui ezali sans col. Eza sans col, c'est comme ça comme vous mona ba les belles dames eza HD. Donc voilà, comme vous avez liboso nango ezali sans col HD 4 nango c'est comme ça. Et à loft moulai nango eza 8 inch, donc ça c'est ma 8, ça c'est ma oyo suka biso mo mikuse ici na ngate ke perruque zanga trop mlai pona ba perruque milai ya sans col ebele et na zana o mikuse te et to na mona ki mikuse o base yo pa nazo zwa yo. Et ceux qui n'ont regardez-moi ça, les ceux qui zali, ils ont tellement lisse, regardez, vraiment lisse, I love it. So pour l'union na moulai, n'a pas problème, ils ont mais on a préféré qui na moukou, c'est notre chapelier, ou y'en a assez. I love it. So la na perruque qui n'a rien à l'attendre. So la na ceux qui n'a kangi boité n'a rien à la téléphone de ou y'a moukou c'est, y a sans col HD, I love it. Regardez-moi ça. Ma belle, bêta tout. Toka toko manka le 12 max. Mba mon côté na website na ba. On zala mta liboso pona ba perruque bien avant que votre musu bazo ba perruque. OK? Donc voilà. Perruque musu on azali nango, ezali perruque o ezali comme ça, ezali perruque aussi à noir, mais o sikoyo ezali taille nango, ezali 30 inch. Yeah, ezali 30 inch. Et ils allaient 13 x 6 wig. Donc 13 x 6, ils allaient faut qu'on la tango na col. Et oyo, ils allaient vague comme bozo mona. Tellement que dans la perruque belé à lisse, et na ba qui tour o na zo o ils allaient vague. Donc voilà, na zo o ils allaient vague. Donc il y a wave comme ça comme bozomona, j'aime bien. Et ça là c'est vraiment noir, ils ont vraiment couleur noire comme bozomona. Et ils allaient HDT, et ça c'est ma transparent, laisse nango za transparent. Donc au passage na ça là il faut na kende nango chez yoyo pour que avant de ça nango vraiment bien à mon tour. Mais regardez moi ça, ils ont vraiment un cotonda à Willy là qui donc vraiment l'inf kitoko. Et je m'en la moulai ma casté parce que ils allaient wave. Ne bozomona on a vraiment moulai ma casté. Mais souvent so comme ça tout droit et que ça vraiment moulai et na ba baby hair liboso. Donc ma belle au sombi perruque na yo moko ozui moko ya Ophélie. Et so banda partir le 12 mars till le 8 avril. Oh la rose au loba qui la rose a bombi sécrété ayo ko se tumba maman attention ko bi que la rose ngana ninga ka perruque te ngana ko kanga ba mesh ndenge yo kagi boy oui na shi imbate kaka na ba mesh nyoso ezali na ba perruque ya mikuse perruque ya mile ba perruque afro nyoso ezana shi in ba le bedem. Il faut te profiter na temps au basali cette promotion comme ça qui au sombi moko aux humoko il y a offert peine à cadeau bazo peut ça faut vraiment profiter parce que moment to linga te ko za kala perruque moko za la bien aux la perruque non moko mulai moko mukuse aux ko lataka chaque jour et moko non aux que so bike moi e bunde di fête zali non ko na oyo donc beta tour au kozala décider tant on rekene na Shein ko somba perruque na yo ba les belles dames au côté na Shein et au côté na Shein. Pour nous, il y a comme une perruque ou eza kana sel. Pour ça, que combien nous autres perruque bazo boya, ou faut pas que ou eza la sel. Pour nous, il y a comme une perruque ou eza seulement na sel, ou eza na promotion. Au Shein azo sala, il faut au bêta wig
11 so obeti wig 11 nde ba perruque nyonso ba mèche nyonso ba suki nyonso o eza na promotion ekobimela yo donc ce kolingo sombelo ko moko ko bosala te ko tiesu suki mususu oyo okopona mususu kaka na lie na place okozala wana otiango encore na basket ko tiaka suki moko te ke o ba opesa suki mususu non il faut opona suki moko oyo moko osombi olingi peut-être 10 livres et oponi encore suki mususu oyo olingi peut-être 20 livres peut-être 5 livres peut-être 2 livres donc il faut toujours otia des suki na yo na basket na yo pona après wana ton okoma na basket ok na basket pe surtout kotia ba détail ya ba cartes na biso kuna nde siko ok ko to ba tia ba gift pona ba gift code bon ben gift code plus a gift code nde oyo kotia code na biso oyo ezali wigs 24 ok donc nyonso wana na kotia na na écran pour bobo sana te donc merci beaucoup na nde bozaki wana na vidéo nanga oyo ne bandeli tina suka désolé na nde na lati na mutu te mais na yebi ke oyo eza important eza pona bino ya kozwa information ba o barataki lâcher que to sala ki buy one get one free ba te be barataki yango donc j'espère que sikoyo bokozwa o pe ba perruque mususu o bino bolingi merci beaucoup nous bozaki kwana ne bandeli tina suka ko bosala te kozala abonné na la rocho et ko sala nga bien makasi aimer vidéo peut partager vidéo et ko sala bien mingi nzamba zala na biso nzambe abomba biso to kutani mukolo mususu sinate e kominatina bye.